breaking news, on dirait qu'il y a Oldham, tout ça à Manchester. Les lots, ils allaient bon retour de la semaine, les alliés émissions. Ils ont représenté par les messagers de la bonne nouvelle, Proverbe 30-30, les pasteurs de la diaspora, on a vu ça dans le beauté, tout ça dans le cadre de vidéo, tout ça dans été. Moi ici, Bimi, tout ça qui est en tango, awa, je suis appelé l'information. Alors, bah, Sangwa Congo, et là, on a vu la semaine Oyo, bah, qui était CPI, Fatou, où il y a des juges, CPI. Maman wana Fatou akitaki Kinshasa, mais maman wana Fatou akitaki na Kinshasa, ayebi bien que na Kinshasa Kabila a criminel azo boma bato, plus de 200 fausses communes au baboni ba congolais, mais azo promettre que bato nyo surtout ba osala ba venture au boma bato ba okanga bango. Mais pourquoi pas quand déjà la Kabila wana groupe na gouvernement oyo eza déjà na plus de 200 personnes au ba baboni. Donc déjà pour ça là ils ont ça la bienté que Moutouane Mouana aille na Congo et l'air aille na Congo ils ont mon analyse que aille au Sakanabiso aille au Sénabambongo aille qui n'est qu'au Liaraka n'est pas le aille au Lia Kanyaka donc il y a solo il y a Kitoko Ezati alors il y a une issue Toko Boloba c'est un absurde Boloba que Félix Tshisekedi n'est à Pessi Kabila Babeki discours n'est à ça qui a le 24 avril 2018, il a dit pour aider Kabila à Kende, à Sadek et Aïb Sabango, qui est à fond l'espace politique, à meeting et au Salama, et le roman Malamou, et ça, il y a ma bézate, donc il faut Atikala. Puis de l'autre côté, tout le monde qui est majorité présidentielle, tout peut perdre, par exemple, des bandades, des panzani, parce que dauphin au monde en a été. Et comme il y a une réunion, chez Okitundu a déserté, tout le monde Mende a déserté, parce que Bébani, Bazoluka Nani, Abozala Bongo, Dauphin et Kabila. Mais ce n'est pas que Moïse Katumbi Wazali, juif italien, a Kekolia na Kagame Oyo Aza ennemi à Congo. Alors Kagame Azobanga que la situation na Congo, ce qui est un vrai Congolais a eu pouvoir, guerre na Rwanda, Tokolongola na pouvoir. To soutenir Monseigneur Mosengo, ou Aza vrai Congolais. Ou est système wana ou yazolinga siko à se découdre na ba Rwandais parce que Kagame ko yela biso en il est traité bomoni bien Moïse Katumbi a kesika ba holocauste zali sika ba kunda ba Rwandais sika ba sala ni na ba génocide sika ba tia ba mikuwa ba mitu ya ba Rwandais ba kufa ayebi ko signer te ayebi ko commenter muto zo komele nani mwana wa makangu mwana wa sangu kamitatu wazape mwana kamitatu te mwana un prêtre belge. C'est un traître qui a trahi Jean-Pierre Mbemba, il a trahi le Congo, il continue à trahir le Congo et soutient un aventurier, un criminel. C'est-à-dire qu'il faut que tous un leader mondial parce que dans le Congo, tous un leader politique, accompagnement politique et accompagnement. Le gouvernement a biso na opposition, il y a que c'est comme ça le gouvernement, opposition, il y a accompagnement. Il y a que vous finanga, il y a que tribaliste va finir. Nabi ke ba fana kuti ba ofinga mais makamnazo eza solo na Congo eza la Fayulu eza la kisa Tshisekedi eza la bawana nyoso tout vrai azate vrai politicien azate vrai leader ya opinion to ya opposition azate to tirel kana leader moko eza ndeko na biso Monseigneur Mosengo o biso so ba Congolais to soutenir mais lisusu à part kozwa minduki armée na biso ba Congolais nyonso tout ba généraux nyonso Kabila na Mobutu a format baza ba généraux nyonso Mobutu a format lelo ba se retrouver na bakati ya église et pas maman Olangi et pas ba Mutombo ba comment ensemble pe ba kenda ko samela na ba faux église na ba faux pasteur ba comment na bango ba aventurier au lieu ba zo minduki ya ko benga na occupation ba vanda donc Kagame azo jouer chez azo banga que un vrai Congolais sur le pouvoir to longolé na pouvoir yango azo ngati la biso sur un illettré Moïse Katumbi oyo akoya ko balkaniser Congo Congolais telema Congolais zala bomoko Congolais to sangana surtout biso bata diaspora ba leta na kana biso diaspora ezali ba diaspora ba bokechu te o bazo yiba mbongo ya Congo ezali ba aventurier te o ba meli bangi ba mikomisi ba combattant lokola mo kreke c'est un aventurier envoûté na Londres alobi ake kende na Kigali pour azoni d'ailleurs na ko faire mino ke mo kreke c'est
eza local news information ya Angleterre mokoki ke se ayebi liwa ya ndeko na biso oyo akufaki toutai kolela awa oyo azalaki président ya IDPS donc ye mutu abeta Kagame awa ndeko wana oyo awutaki kokufa Albert Mukendi mokoki ke se ayebi liwa na ye parce que barwandais basala ndeni aner basala ndeni bainfiltraka bato na kati ya komba bafuti bato moko batia bato bapoison ntango mona nga nakendaka matanga nakendaka bafete naliaka te parce que namizoka en charge na mikengelaka mpo banguna bazaka pembeni na biso donc retour de la semaine elaki madame Fatou aye na Kinshasa koinforme bato ke akokanga ba oyo bazosala ba crime mais Kabila aza déjà na plus de 100 fausses communes abomi bato bakangi te mpona nini Congolais tous c'est la communauté internationale tous c'est la bato te tous se prendre en charge to boma bango ezaki breaking news on dirait qu'il y a Manchester Oldham avec proverbe de 30-30 le passé de la diaspora bye bye for now okay.